Mais Bana Poto, Bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokona na te, kokona rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je vous ai dit, mais ça m'a plaisir. Il y a un site, nous découvrir la merveille dans la carte. Il y a image à Congo. Merci la fidélité. Bozo Salana Yvonne Nyandabu, Maman Mukambi. Merci parce que Bozo continue toujours couper sa confiance. Que la professionnelle continue Moussala yo, Bozo Sala bien. Parce que ma solo Sala Kalamba site Moussou c'est à la raté. Ben oui, ils allaient répéter parce que vérité n'est pas ça qui vient nous allons kaka a on a 3w.image à Congo et pas la patrona na kata kwa curieux sous lelo ndenge ka toza na mawa papa Wemba o atika ki biso parce que c'est un monument le monde entier lelo monde mobimba ezana matanga donc événement moko mondial papa Wemba akufi sur scène aza musicien akufi na musala na ye pe à son âme et ba condoléances belé na biso nyonso ba o tolinga ki papa Wemba ba o balinga ki musique na ye ba o balinga ki façon de vivre na ye peut-être tout le bata bongo mais ça na bato pe ba ki papa Wemba na ba son mususu eza na bato ba communiquer ki na papa Wemba na makambo mususu peut-être hors musique bazali eza na ka témoignage mutu so akufi mambo ebimaka sima na ye ebele mais avant mutu wana akufa nini oyebisaki ye beloge nini osala ki mutu wana tanga zaki vivant lettre le bela likambo etali liwa lokola likambo ya suka liwa lokola bolimbisi ya masumu liwa lokola boyokani ya batu poso mutu akufi na bato bazabinemi na ye bu bayokani nazanga moko te na coin du curieux lelo nazana invité azaka fidèle ya image à Congo. Ah ndeko na ngai je crois nazo répondre yoka na ndenge ya matanga biso tozanango tokoloba na biso moi bien parce que yebi ke tozana matanga eza lokola bato bazana matanga bakombola kanda côté moi bien sauf que ndako na biso ya Congo. Merci ma sœur. Omoni eza na likambo moko eza likambo loposo. Na loposo biso nyonso bandeko na makila. Na oloba makila te par rapport groupe B, na oloba par rapport ya couleur. Couleur wana ya makila so bazokisi papa nanga Wemba bazokisi ngai okomona ke ba makila ko bima wana ko présenter couleur moko na makila na komona na mabele lisusu toza mabele moko ba congolais donc kuna vraiment toza bandeko nde ozomona matanga wana etali biso nyonso et surtout que mosali ya Nzambe aza mutu ya milimo oyebi mosali na Nzambe aza mutu ya milimo nyonso ezala milimo malamu ezala milimo mabe nde ozomona ke matanga oyo etali biso. Maman papa salolo oza mosala Nzambe ba o balanda ka ba yebi olubara mo makambo ebele mais le bete sono lisolo ya liwa papa sal po biso nstozi somo totali mitulo kwa papa Wemba kuru ya ka prêtre na ndenge na ye akufi mbala moko sur scène pas donc awande ko yemba simi ko zo yemba azo ningana ka be pas akufi mbala moko no ki somo na komo bangola la. Merci beaucoup. Je pense ngai na lisungi ya molimo oyo azokamba ngai pona ko bikisa ba congolais pona Congo tout puissant tolobaka ke eza na ba sorte ya liwa misato eza na liwa mosusu mutu akufi po asumuki Bible elobi que le salaire du péché c'est la mort eza na liwa mosusu yeli yo parce que âge et permettre lisusu te ozala na mokili okei liwa wana lokola papa na biso musicien oyo ya mokolo wana papa Wendo âge ezana liwa mosusu ezali liwa ya fin ya mission Nzambe atindaki na sena moyo esili ozongi lokola Yesu Masia ozongi donc baliwa misa totolobaka alors liwa biso ainsi dit l'esprit tobenga kango retour mosala esili na monde physique il faut qu'il y ait formation dans le monde spirituel pour que okokende lisuko koksa mission bisika mosusu liwa ezali normal mais liwa ezali normal te soki ba précipiter yo to linga kate ba précipiter moto nde to linga moto na moto azonga ndenga yaki
ko précipiter moto, c'est-à-dire que ezana baliwa ba pesi moto liwa ngonga na ye ekokite mokili yo net Martin Luther King oyo ba beta masasi effectivement bo moni ki ba beti masasi musée ba beti masasi to moni ki ba beti masasi donc liwa ba précipiter ezana liwa mososo pe moto ye moko précipiter. Par exemple, Nazan a besoin de succès, Nazan joueur, il faut na kota na côté bana barombo, wana terme ba joueur bango moko bagoyeba, il faut na kota na côté, wana kota côté, wana na cha babi moko extraordinaire. Alors lobby complication, oui lobby complication yepe yo moko mi précipité katina yango. Donc liwa ezali normal. Liwa ezali salaire ya péché, ndenge pe makomi ezali koloba, le salaire du péché c'est la mort. Mais biso to lobaka liwa ezali retour. Ce qui m'a sala na yo esile na monde physique, il faut zonga na monde spirituel kuno landa ba formation mosusu. Yango moni ke même nzete ekufaka, so akufi sima kozonga. Eloko nyonso nzambe akela ekufaka sima kokufa nde ekenda kobonga mapo zonga lisusu. Lokola biso be bato so tokufi lelo to ya kozonga. Oui, lokola biso bato soki tokei yo moni te ke soki tozui Yesu, c'est akufaki. C'est azongi. Yesu azolba ke soki mbuma ya blé ekwite polite kufite moyen bota ba blé mososo ezate. Donc natangu Jean-Baptiste azoya makomi ezoloba ke yende Eli aotambola na puissance ya Eli. Tala tangu Yesu atelemi azobondela Moïse abimi Eli abimi mena bo mutu boy balobi nini batona bakufa Moïse akufa. Donc liwa azalaka penzate bakufa kate nzoto akabonaka na molimo nzoto pa kufa kate azonga kisika bazwaki na mabele na ye. Après esprit yake na cité na ye soki asalaki malamu na se na moi alors ba pemisi ye si malandi ba formation ya kozonga monsieur esika monde spirituel ko décider so asalaki mabe alors ba discipline spirituelle ba boloko ya makala pe na molimo ezali de kuna ba ko sanctionner moto nde yango zomona ke na mokili ozala riche ozala pauvre ozala koni na monde entier ozala konite toza pamba na miso ya toza pamba na sens que to mikitisa to lingana tina ko ina nezate. Matina o ina nezate lelo so nazongi le papa Charles eza suite ya ba appel na bino ba SMS na bino que no la patrona o yambaka papa Charles avant na liwa ya Sœur Marie Missam o to continuer ko loba ete molimo na epe manakimia o lobaki après Sœur Marie Missam o to moni eza muke ba musicien profane ba kolanda nde to loba oza prophète oza ndoko ozolia ba to loba ndenge ni. Merci beaucoup ma sœur. Nazo répondre toujours na pasi na motema nakanisi que tango balandi Yesu pour asekwisa la Lazare Yesu azoloba ke liwa maladie ya Lazare eza pona kombo na Nzambe zwa lokumu pe nazobisa bandeko atango oyo bosepela na tango ya biso oyo toza na kati ya l'an 2000 c'est-à-dire l'an 2000 de 2000 lelo 2016 Congo a sepela ndenge Nzambe atindeli biso. Na temps oyo mutu akoboya koyokela biso etaliye. Na lisungi ya mawa ya Nzambe na molimo atambwisaka biso. Même bandeko na kambaka ndambo bandeko na kambaka. Sentir ya sécurité na benga ba sauveur na ba défenseur na kambaka. Je leur ai dit tango ndeko Maria kufi que tokolela ba profane. Oyo tobenga ba profane tobenga bango ba profane te na sens ya mabe na sens ndenge terme moko to mesana ke musique profane na chrétienne ponde ko Félix asia boya o basala musique moko. Alors tant on a démontré spirituellement liwa ya ndeko Marie Misamu ndena lobi sini oyo bokoyeba qu'il y a eu beaucoup de choses de gauche à droite nkolo alobi na ngai ke ba musicien profane ba kolanda na kata ba musicien profane na ba pesa nga ba kombo ya ba musicien misato. Alors na respect ozalaka nango tolinga koloba yango te mais bandeko yo bazali plus proche na ngai na yebisa bango. Alors na koyoka yango biso pe to boyaki liwa esala nini esalima parce que toi bato na Nzambe plus nous prions mais plus ebonga ka bato wana bokutana bopesa ba message na sala ba démarche moko ya kokutana na 1+4 avant bato bakufa na 1+4 et ba porte wana kokote za problème
bato bakanisa kaka bato na nzambe so ke beta porte ke naza na message ko pesa bakanisa to kendo lukambong yango mona ka to mingi to garta silence pona ko bobondela kaka nde omoni makambo ekomi na mawanzambe na olo bango ne sengote na passe na motema to yeba ko prévenir yango na epana yo. Je crois bien si tout va bien pe na site mosus ya bandeko na kota kombo Kazarema aussi je crois so ina bosanité na micro pe ya un frère challenge je crois aussi ya une sœur Flore Makwala to lobela ki yango to lobaki yango vraiment ndenge ezali koloba to lobaki yango pona ko laksa bandeko na mokili ke nzambe azali pe na mboka Kongo nzambe azana basali na ye okoyoka pe bato mosuba koloba me bino bolobaka bongo bongo pona bakonza mokili bolobaka te bataka angaka bongo chaque chose a son temps tozo tambola malembe lelo ezana moto to akosepela ke papa Wemba tika biso mais ça message to pesaki alors nzambe azwa lokumu molimo ya papa na biso epe manakimia. Papa Wemba molimo la epe manakimia papa parce ezana motema papa Wemba molimo la epe manakimia ndenge kaka toujours continuer ko insister mutu azanga mabe azala raté mais zaka malamu kopesa mutu beloge tango azana bon moi ezaka malamu koyebisa mutu ke mama osali mabe sala ka boy et noto mutu akufi fiana mona malamu noto naza boy banda da koyebisa ngana za mwa malamu eza bien OK na sina akufi réunion ambanda ka réunion bandundu et ko abutu ne lokote ba cotisation ebele en tout cas rien à voir quoi donc papa mbasoka kufi molimo na ye epe manakimia ezate bo la biso ba makambo ebele mais papa ça yo pour mona ki 3 personnes so c'est na sima tu mbale msu bazo ya tonde danger ezali mais tozana ko sambela po danger wana e ya papa mbabukangite et se manifester yango tolobi omoni ezane loko moko esalemaki tango ndeko na biso akufi ya mwasi na simanango yai comme débat moko entre bango na kambo ba chrétien biloko wana esala malamu te nazo sepela ndenge tozo avancer pona Kongo na biso to marcher na bolingo to beta tolote to chape tembe na nzambe te nzambe azana basali na ye nzambe azana bapona minaye to yeba yango na mboka na biso ezana verset mo ezolo baka cause ya bapona mina nzambe ne mboka ezo batelama soki bapona mina nzambe bazate bible ezolo baka mboka kozikama preuve Sodome na Gomorrhe eziki na tango pona mina nzambe abimi na Sodome na Gomorrhe Lot tango abimi mais tango Lot azali na kati ezikaki te tango abimi tango Noé abimi akoti na maswande mokili eyebaki na kozika motema ya moto nyonso yebi makambo moto asalaka. Il y a un verset qui dit c'est qu'un homme aura semé il les moissonnera. Dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce que nous pouvons faire, innocent na mokili penza azalaka te. Yango na wuti ko expliquer wa 3 sortes ya liwa. Liwa par rapport ya péché, tamoso moto asumuki, tamoso moto a contribuer na liwa ya moto mosusu, c'est qu'un homme aura semé ko komela ye. Yango na lobi que le salaire du péché c'est la mort. Dena loba le sou tozana liwa ya mission. Eloko na sepeli na kati ya liwa ya papa Wemba na sepeli akufi na scène. Eloko wana soki nzamba kozwa kabiso azwa biso bongo. Même de konanga lemo lot akufa na scène. Yesu na kati ya scène. Nde loko wana ezalaka bien. Ke baya kokuta yo okufa ozanda kwa nganga o mela makila bato tozo kufa bayo kuto pene ya mwasi ya bato te il faut na kati ya ndenge na osala mosala boy ennemi penza ya koti ya betinga arme pa en plein mosala baye penza na bureau awa place tozali oyebi aye penza aye batini penza mwasi aye a créer problème bazui arme batie kuna tokangie na arme na kati ya mission nde biloko biso tozozela ezala kitoko mingi na linga baliwa ndenge wana na kati ya service. Bato mi balé batikali papa salo pesi biso ya note. Ba Rolando ba Rolanda te. Ezana danger moko côté wana, ezana danger moko pe côté ya ba Kristo lisusu. Apparemment ça me bossa mais apparemment zo kati na bandila tana satama tautologie. Te et nous zati parce que danger on bezo bonda c'est comme si zo qui était zakarona. Parce que za bino de boza peto parce que bino ba bozo bondela. Bino de boza peto teto bato bozo salela libonde ne baza peto te. Nzambe azana posa Congo ezala nettoyer. Po bakumisa ye. Masumu ya Congo
et ça les même que poubelle na Kinshasa bazoko ka ko vider été masumu ya Congo essuyer même mboka alors ezopesa nzambe lokomote. Alors le monde spirituel de Dieu est à la peine à kombo nango kombo la kamboka pon nzamba za na bezo ba komisa ye tala na tango asengi na Moïse loba na Pharaon a libéré peuple nanga ba keno komisa ngai tango Pharaon boy nini esalemaki il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui s'est manifestées oyo epesa yetumbo epa ya Pharaon jusqu'à ce que na suka fils aîné nyonso ya Égypte akufaki ne ba ko libérer bana ya Israël. Donc lelo na linko loba ke na domaine nyonso totika kosalela nzambe avec idolâtrie. Totika kosalela nzambe na koflataka bato. Parce que les Congolais souffrent. Spirituellement pe na butu ezana makambo ezoleka mingi na bato batombwama na ba pasteur batombwama na bato politique. Or nzambe azana posa Congo ekumisa ye ba Congolais baloba ah merci pesi biso ba konzi malam. Merci pesi biso ba leader malam. C'est pourquoi somona ke kombo ya nzambe ekotambola makasi pona kosokola mboka. Alors mutu na mutu azala prêt ya kotubela masomo na ye pour que tango mopango wana ezoleka tozala échapper. Mythologie te ke liwa nyonse ko salima wa iza frappe ya nzambe na pesi bino trois sortes ya liwa obiso tozali ko expliquer o bato ba ko vivre kati na yango. Mais ce qui nous fait mal ezali que bo iza moi constant na ngai bande ko na biso ya muziki banuna kapenza te. Na pose la question, sauf Papa Wendo, nan mosus ba yebi mais de konanga Kester, akufi jeune, Papa nanga Wemba, c'est encore un jeune surtout ya nuna raté, nan mosus, grand frère Madilou, azalaki nanu, avant kufa to sala ina bango voyage à Kisangani, le 30 juin, il y a 2000 je crois 7. To sala bango voyage à Kisangani ba frère Patrice. To ya avion moko, to ya to kufa na avion. Tim Zambé combattre la yebi que papa Charles sali nan service te il faut dans le Congo tout puissant d'un kola battre la bisoto comme quelques jours de qu'on a biso akufi. Alors il faut quand même s'il faut papa na biso ndombe azala inanu papa na biso tabulei azala kinanu na bité vie luambo maki adi na mona ki était ko fait na âge nini mais je crois azala kinanu. Alors tozolinga que hein to comme rappel le kola ba vie gizenga Moni vie na biso ya palo koko na biso doso akufi vraiment ba koko ba olela ye to koma na niveau wana alors so eza eloko esala ke konuna ezala kate photo yebe eloko wana ezani to pikolango bande kona biso banunaka un jour penza moni ndeko nanga jibe mpia na komi penza mokolo penza que donc ba musicien baso ko consulter ye vie au sale ndeni po koma boy donc c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi on a pas diminuer vitesse métro calme avion vitesse moko normal to kenena nzambe to koma ba vitesse faut diminuer vitesse. Voilà, papa Charles Lobi ba diminuer vitesse pour atteindre âge moko normal to âge mo pe ronuna to zala na fierté ya kozala na moi bibliothèque na biso musée na biso to quelque part to bi ke azalaka awa leka awa pona papa we mangana osenga ka monument soki nzamba kolinga soki gouvernement ko karosela biso ngo penda na lombango parce que ça événement moko mondial ya na bato ba ko monde entier pona ko ta lesika nini papa mazala ki mboka papa mezaki mboka nini e ko sala biso bien papa Charles Libota papa we mbezo landa yo et puis ba musicien congolais nyonso bazo landa yo lilobani nozana nzambe apesa libota ya papa wemba kimia surtout que moi sinaye papa wemba za beau frère na biso bato bandundu aza beau frère na biso moi sinaye azande kona biso moyaka donc nzambe apesa papa wemba balibota ya papa wemba kimia côté ya bande kona ye biologique na côté ya mwasi na ye na bana vraiment kimia ya nzambe ainsi dit l'esprit à la likolo na bango eloko na kosenga to kunda ye na kimia to pesa bibembe ya Congo honneur biloko yo to mona ki eleka ki awa to zana ngoti na te la police na biso asala mosala ya kitoko o to ko bwaki la bango ba flair
tozana pasi moto akufi ya kowela na kalisusu kobenda na kakotindika ka bato na moma bato bakoyaka kotala korbo komo tindika bato bazokaka ondiri bwana posa bato mosoba kufa sima ya liwa wana tolingi yango te tolingi vraiment organisation oyo eleka na kimia même ye moto bakunya mona ke aba pesi e valeur na mosala makasi asala na kati asali ba filme ayembi ebele na kati ya mboka oyo vraiment kimia ezala makasi na kosenga lisusu ke kowela na ezala te poto mona ke bembeza na se bato bakoma wela biloko bakoma kanga bandako bakoma non mutu akufi bakotika pe chambre vandi nango vide ti mokolo bakokunda boyo kokuta na bosololi boyo kozala ke bembeza na se ba famille ya mobali babando kanga boy ba famille ya mwasi babando welela boy eza na tina te donc bobando luka biloko bobando luka moto te mais biso tozana besoin ya motu to respecter corps moto akufi ba respecta kaye so respecter yete à ton tour aussi ba respecter yote voilà. Merci beaucoup Papa Charlelou Nathan Nyoso pesa kibiso eza lilobo zaki nango lokola mosali na nzambe parce que pas na yo pe tozaki déjà matière avant kutu makambo okeno baliwa ekoya eza makambo photo sala moi keba mingi eza nango émission zotala mais tango zotala yo tala ka po seka o commenter finga mais tango zotala o yo kapé yo tala ka po lo ba yebi ko commenter nanyo aleki yo kingano tala pe pour retenir quelque chose. Merci na bande konyo so balanda kibiso o maza papa o matoko lemba te papa o matoko lemba ko lela yote o sali na Congo eza ebele o sali na monde entier eza ebele. Merci na soutien na yo grand to ko pa na biso merci na Célé Dibois merci na batunyo so bazo soutenir biso parce que kozala na matanga Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, yo baza sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kutate, ça ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngombate, kokonga ngombate. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je suis vous avez yoki en obo, santineti, ba finga yo. Mais hier, et tout ça m'a plaisir, il y a un côté dans site, nous découvrir la merveille dans la carte.